Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bayebanso balinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bayeba ngai baye oyo bolingaka nga. Mbote na bino nyonso baye bosepelaka na mama Elia Nitu. Mbote mingi na bino surtout bodisposaka temps na bino mpona kotala to mpe mpona koyoka nga so na bi. Allo, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebanditi. Préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman. Hein? Eliane Nitu ebwe mavipi muko wazima bayebangai boni bino ma famille du cœur, est-ce que boza bien boza malamu bokomelanga nde bomesana kokomelanga tuko wazima mama Nitu tout va bien par la grâce de Dieu nde bokomelanga ngai fio tiengeye bokomelanga bongo nde saka esengo motema nanga yango nde sepelisaka nga mingi koyebake bayebanga bandeko nanga lokola nga na bino tolalaka ndako moko te yango natunaka ntango nyonso boni bino eske boza bien lokola nga na bino tosololaka boye alors nga nalingana na banzela bacommentaire bopesanga position na bino mpo nga nayeba soki mpe bayebanga baza malamu bonane toza toujours na mois de janvier nanu esili te toza nanu lelo toza nanu le 9 janvier 2021 topesi nzambe merci pour na mbula oyo 2021 mais de ma part nalobaka toujours que chaque jour ezalaka kaka bonne année mais lokola mundele basalela biso calendrier yango wana tokontaka baane me mikolo nyonso soki olali olamuki opesi nzambe merci mpo eza kaka mbula ya sika eza kaka bonne année nasali babiso ebele na bino surtout ma famille du cœur babiso na bino nyonso bokamata babiso nalaki esengo so na osola na bino boye esalanga plaisir so na osola na bino esalanga kitoko makasi esalaka nga kitoko makasi yo ndeko ozotala nga soki eza mbala no ya liboso oye na kati ya émission oyo ya préparons-nous pour le mariage soki osabona te na kosenga na yo okende kosabone na Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage soki ofini mbala ya liboso elakisi ke osabone soki osisi kosabone etie abone apres okei na ngonga ya ndako ya nzambe te ngingo na ngonga wana tobengi cloche ya notification ofini na cloche ya notification pourquoi soki ofini na cloche ya notification à chaque fois que maman Elia Nitu akopublie émission ekoavertir yo po oyebake émission ya sika ekoti soki osali bongo te soki émission ya sika ekoti okoyeba te donc il faut sala ndenge wana mpo oyebaka soki ozala à la page koyebaka émission ya sika ekoti yo moto ozotala nga mbala liboso so okutani na nga yebake biso ana Elia Nitu tozalaka bata bisengo lola ezalaka paradis bisengo ezali nalo awa ezalaka pa biso tozalaka bata esengo awa na Elia Nitu TV soki koti oza moto ya mawa yeba kokozwa esengo nano awa soki oza moto ya kanda awa tozalaka bato ya kanda te soki oza moto ya haine na Elia Nitu TV bazalaka bato ya haine te yango nabengaka bino ma famille du cœur donc motema il faut ezala motema moko ya monene il faut ezala motema moko etonda na bolingo tokota na mama ya likambo oyo toza nango lelo toza na likambo ya kosolola makambo ekomi kobima mingi likoloka ya Kevin Kaseya moto akomi kosala makambo esa nini ebanda kobima libanda ata oyo bato babombaki na kuku babomi na baposhe babomi na basak bakoma bakaka te tobimisa kaka soki tobimisi ekosani ekoede bato ebele lisolo toza nango lelo eza na ndeko na biso moko ya mwasi abengaki nga kombo na ye Virginie ayebisanga mama Elia Nitu nabengi yo mpo nayebisa yo obeta lisolo oyo bandeko bayoka opesa pe conseil ekoka pe kosala nini kosunga mikolo ya lelo oyo bana mibali mingi baza konyokola bana basi lelo makambo lobi makambo nalembi ye lelo bitumba lobi koswana na baye Mario nalembi yo bimakende na baye yo Mario mibali oyo bajigolo bango tu bazalaka ba Mario
ba gigolo bazalaka ba Mario po mobali ya solo azalaka na ndaku na ye boîte aux lettres na ye bakoma mese Nitu Capital wana nde mobali ya solo. Mobali ya lokuta azalaka gigolo na boîte aux lettres banaka na kombo ya mwasi simeye koye na kombo ya mobali wana nde ba gigolo. La plupart ya mibali o bavandaka na sima ya basi bazalaka ba gigolo. Bandeko na ngai ya basi na kobanda na kopesa conseil na bino boza kotala nga mpona lobaka toujours que émission préparée pour le mariage ezalaka mpona kobebisa te ezalaka nde mpona kobongisa nde navandaka na kiti na nga oyo nayaka mpona kobebisa te nayaka nde soki tosololi nsima nango tobongisi. Mibali basala bino na matière nini bapapa bonyokola bandeko basi boyoka mawa te bokonyokola bavevu ya bato bokoyoka mawa te okonyokola mwasa bokolaka bana na ye moko okoyoka. What is wrong? Nalo bino bino ata na ndenge ya anglais. What is wrong with you man? What is wrong? Namuna gani? Pona nini boye? Pona nini? Biso pe basi tolingi kokanga te wala pona malili ezali nazo kaka ba réchauffer ngai pona malili ezali ba mususu pende biso pe kaka basi lisolo na uzana ngo akobetela bino eza mawa mingi na makambo tozokuta nango mikolo na kati ya ba communauté na biso problème na biso toza nango ya ndeko na biso Virginie ezali problème nini ndeko na biso wana mwasi avandaka na Lille boyebi ke Lille na Bela bazaka frontière ya musika te moi quelques minutes au côté déjà na kati ya Belgique ndeko na biso wana ya mwasi azana bana na yemi balé abokolaka bana na yemi balé parce que ba papa ya bana wana boti bango pe na mibali ba papa ya bana pe bakenda boti moko na mobali bakabwani aboti mususu na mobali bakabwani alors atikali aza kobokola bana na ye moko ndenga bokola kabana aza mwasi bi basi tokokana kati aza basi mususu bavanda na ndako azozela mobali ayela ye. Eza na basi musu lokola ba yabe ya Zakari Tulomba ya papa Zakari ba courageuse o ba mesana koluka basi ndenge wana bazali na basi lokola ba maman Eliane Nitu moi c'est ni 15 Nitu quoi veut dire Nitu Capital au Kaluvula Kaniko donc madame son épouse basi lokola ba biso boy. J'ai un service traiteur et décoration la Providence qui date de 12 ans donc na sala kadaza na musala nanga 2020 oyo na salité par rapport ya pandémie lokola maladie ko eza kotungisa biso voilà pourquoi na salité 2021 ndenge bandi totala ndenge nzambe akotambusa biso na mbula yango musala na ngata ngozonga bomona masu mimi boite parce que na salaka naza na musala na na salaka soko za posa mona ba mariage témoin nga OK na YouTube obeti traiteur la Providence ato beti kaka Eliane Nitu TV okomona ba mariage témoin ezali na profiter pe na pesi merci mingi na bato nyoso basala confiance na ba marié o ifaki ba bala na 2020 et simba quitté tout na 2021 nzamba sala biso grâce bosa nini bo bala na bosa na basi na bakati ya ndako pour que beaucoup na ba problème oyo mama Virginie akoyi na ngote to pe problème o bandiko na biso mususu baza kokoya na ngote ndeko na biso Virginie avandaka na Lille et pas ya avandaka amesana mingi kokende na kati ya Belgique kosomba ba cotis koyaka nango na France kosomba ba cotis koyaka nango kosomba biloko na ya fumer so asombi biloko na fumer aye nango na France ateki na ye soko asombi pe mo biloko awa amemeli bato akuna amesana ki kosala nzela wana mingi nde babaka kwenda vutuka na kosala ba commerce na ye akomaki na chauffeur moko akomaki déjà habitué na ye amataka mingi na mutuka ya chauffeur wana o basaka ba convoiturage na bino bato bozana ba mboka mususu so babi convoiturage te eza lokwa taxi ya ba taxi tout le monde ka ba taxi mais bango ba benga kango ya convoiturage wana amesana kina ndeko moko boye André oyo babandeki kosala na ye bakuzaki kosala na ye nzela mingi soka azokende abengi ndenge nini OK jour ni na kende jour boye mais Mama Virginie abane kokende mingi kosala ngo bamesanaki basalaki lokola famille. Mama Virginie akoma mota mususu ko akete apesi mbongo epa ndeko mobali chauffeur asombele biloko asali nini
ayeli aye kotikela ya komaki koya kotikele biloko ti na ndako esika ye avandaka boyebi ndako oyo eza na mobali te eza kaka kota bima ndenge mutu alingi ezalaka mingi kaka polele parce que mwasi oza na mobali te azalaka vraimen strict te mwasi oza mobali na kati ya ndako te donc mutu nyonso akoya akoza na besoin ya mutu ata mosu asalisi kaka bacourse po aza kaka mobali na ye te mais aide ata mosu kaka na bacourse so mutu chance ndenge oye kende kotikanga nasala ata bacourse ndeko na biso wana mobali ntango akomi koya mingi pa mama Virginie basalaka nzela ensemble bakei asombi biloko bazongi donc amesa soki ake na ye asombi biloko bazongi na ye ake na ye basombi biloko bazongi na ye makambo eza buro basi lokola bayame te na ngai ya papa Edodi ya wakana na Toulouse ya bongo nde tolingaka ata azoyoka pasi ata aza na fièvre soka obengi kaka saka mwa bana na mosala me yeme te waki na fièvre abi te mwa bana na poto olali ye mpe bosala nini kombo nango kende mosala baloba balobaka lala bakuyiba lala bayiba yo mokili esenga motu fo ozala courageuse mama Virginie na mobali wana bakomi lisolo bandi kokende ya mwa mosika lisolo bandi kokende mwa mosika lisolo bandi kokende mwa mosika mukolo mosusu ndeko mobali aye aye kotika biloko ya mama Virginie bongo na osuka kaka na porte ye alobi nakasi ta mosu oza presete oyo te na nanga presete na presete nakokota nanga na vanda oyo likambo te kasi kota mama Virginie akotisi balado na kati ya ndako ntango akotisi na ndako mobali mpe akoti atali amoni mpe mwasi elle était bien assise amoni ke non aza na ndako na ye abongisi yango malamu ndako na eza propre na bana na ye mibale mobali wana bavandi basololi mama Virginie azalaki kolamba bi azela kaka olia ok apesi biloko akolia asali nini alie asimi nzela akei babandi mwa masolo mukolo mosusu basali route ensemble bazongi ensemble bamesanaki kosala route ensemble ekomaki ya bapesaka mobali wana mbongo asomba biloko ayelaka mama Virginie mibali mpe baumelaka te na likambo litoi litole ndenge ro alobelaka soki na yango alobelaka roi lisolo na litoi na bosana eza kutu ndeni matitila yango eza kobenganga to esperance monaka ndene nzembo ekimi ope banzembo nde ekimaka nga nzembo ngo mpe ekimi ndeko wana mobali alingi mama Virginie ke omoni nalingi yo nasepelaka na yo convoiturage nasepelaka na yo namonako gentil ndenge tokendaka wana nyonso wana mpo ani mpo ayaki na kati ya ndako akuti kaza na mobali te akuti aza kaka na bana bi nde place bien akobete mpenza tonga ya bien mama Virginie avandaki mpe mwa ta molai moto akokwanya ye mpe azalaki te ndenge ayebisi ngai ye mpe asaute na occasion te bongo sikoyo ndenge ezana yo oza na mwasi te o te naza na mwasi te normalement nga kutu mpe navanda awa te nga normalement navandaka wapi na Belgique yoka lokuta ya chauffeur ya convoiturage navandaka na nga na Belgique me nde kaka nayaka nakendaka nde omona nga boye me nga navandaka na nga na Belgique navandaka awa te ndenge ayebisaki avandaka nde na Belgique pourquoi ayebisaki avanda na Belgique po azwa ye bien na sens ke abanda kolala muke na ndako comme quoi ke lokola nauti na bato ya Belgique na ye na bango na France nalalaka mpona kende lisusu lobi nzoka nde azalaki avandaka nde na Belgique te azalaka nde kaka mitelengano lokola aza na voiture na ye azalaka nde mitelengano ndeko na biso wana ya mobali bakomi kolingana na mama Virginie bakomi kovanda na mama Virginie kolingana soko ye lokola na okeka lobi nalala obenga nde mpe bato abengi mpe alobi tokenda airboy bandi kolala pa mama Virginie alali mukolo ya liboso ya mibale deuxième semaine amona kaka mwasaki ya bilamba ekoti mama Virginie asepeli ti mwasaki ya bilamba esani nini ekoti na ndako abandi kosani kozwa confiance omoni nga nalingi yo na Belgique na mwasi te nzoka lokuta avandaka na France akosi eke avandaka na Belgique po aza na facilité kozwa ye po akoka kozwa moyen banda kolala wana omoni lokwa navandaka na nga na Belgique yango na ye na ndambo ya bilamba na nga ezalaka awa po mona pezaki nalingi yo naza na nga na mwasi te nazalaka na nga kaka nga moko nde navandaka na sikoyo bo sikoyo kokende kozonga kokende te ndenge eza sikoyo na bando lala mingi kote oyo asali de façon ke abanda kolala mingi epai ya mama Virginie comme quoi ke azotravaille na moi na butu asali nini
ayekolala na mama Virginie ata amemi bato me alalaka nde mpo asani aganye motema ya mama Virginie bolingo ekoti ti mama Virginie bolingo ekoti abandi kolamba ya mobali muke liboso ya kisaki ya muke nsima valise esani valise ekoti ekomi mpenza kimwasi na mobali kimwasi na mobali ebandi mpenza wana mpenza mama Virginie abi mama ndiye nakoba konyanga kala nakoma kaka dagadagada batitila ngolese nazaka kaka boye bao bayebinga bien lokola makopa na ngai mama Eugénie mongai ya bato papa mongai ayebi ke makopa ne azalaka boye wana bezo esengo reçoit na la joie oza distributeur ya esengo yango wana nakabeli bino esengo bozo esengo kande ememaka na AVC kande ebebisaka biso bilongi kande ekomisaka bavilaine zala moto akoseka moi le sourire fait partie de ma vie zala lokola nga okomona kozala kaka motema nde ekozala bien ekozala peto ekozala pembe oza moto akanda te ozala kwa maman Eliane Nitu. Moi je vous donne ce que j'ai parce qu'on donne ce qu'on a et voilà moi je suis comme ça je vous donne ce que j'ai. Mama Virginie bolingo ekoti ye na mobali wana babandi kolingana babandi kovanda ko ezaki nanu mo elamba babandi kovanda mpe ndako moko na kovanda ndako moko bolingo ekoti bango babandi kovanda ndako moko kolala kolamuka mobali abandi koshina mwasi osalaka mwa moke boye oyebi ki nde nabonaka na karo kaka moko te wana langage na ye mosusu mpe ezalaka eya na chauffeur mo asalaka mais bayebisi nga etomba mpane il faut changer un moteur. Eh boy, moi c'est bandi kobimisa mbongo. Mbongo na ye oya bombaka. Mbongo bandi kobima. Mbongo bandi kobima. Mobala kiendaka penza asa ba convoiturage na ye azonga ba penza mwasi na mobali na kati ya ndako moko. Au bout d'une année, akotisi mwasi banyongo. Omoni voiture oninge eza boye omoni fona changer yango voiture onatinda mwana kini tosomba voiture mosusu natinda voiture na kisasa tosala nini tosomba voiture mosusu na continuer mosala siko oyebi mwasi ezalaki na détresse asaki mikolo ebele asaki na mobali te oyebi kolala na lipeka ya mobali banda butiti ntango pongi moko eyaka surtout soki couple moko ya bien couple moko ya kimia ya koswana te ya bitumba te avant bolala bopesani biso ata kuti soki mais bopesani biso avant kolala mwa biso bonne chérie bonne mwa bonne wana kaka moto na moto azuki mwa pongi na ye alali bolamuki mpe na ntango bonjour chérie kolala na lipeka moto banda butu titongo ezaka na sentiment moko boye siko mama Virginie biloko wana emankaki eta mulai ya kolala na lipeka ya moto ya kolala na kipeka ya mobali banda butu titongo mama Virginie asalaki de façon que donc le quoi apona ye abiki mobali aza libre ndenge mobali ayebisaki ke aza libre ndenge mobali ayaki na bilamba na ye nanu ya moke ndenge mobali ayaki na valise na ye. La pauvre amonaki penza ki mobali alingi bolingo eza makasi apesi motema na ye nyonso na kopesi motema nyonso nzoka frappe alokola kevi kaseya lelo abandi fona sombelo ko boye ma Virginie kozwa mbongo kwa azaki femme commerçante azwi mbongo azosala nini azopesa mama Virginie azalaki kaka mwasi oyo atekaka kaka bakotisi te azalaki mwasi atekaka tout ce qui est biloko ya kolia bapoisson basoso boyebi kaka basi oyo basalaka bacommerce wana mibali mpe basalaka yango bacommerce ya ndenge wana abandi kosala babiloko ne ya ndenge wana azalaki na bana na ye mibale bazosala mosala na ye bien oyo azolesa bana na ye malamu vraiment azalaki bien elle ne manquait de rien. Sans homme à la maison, sans mari, mais azalaki bien. Mobali comme to bande kozange. Voilà pourquoi pese ki corps et âme na mobali o saki ne mobali ko ya komela ki o yo ay kokota na kati ndako na ye. Babandi ko vanda, mobali ayebisi ki ndenge za boye, il faut na somba voiture ya sika. Pona na sala susu musala ekende liboso na teka oyo na somba ya sika. Mobali abandi ko kushina mama Virginie. Na mbula moko akoti mama Virginie ngwa 18 000 euros. Mama Virginie abimisi abanana pese mongana nanu ndambu pona kosoma voiture ba continuer musala convoiturage mama Virginie azwi 10 000 euros apesi mobali wana na maboko 10 000 euros yango yo soma voiture osani continuer musala tango kaka azwi 10 000 wana na maboko
Tant que bon 1 2 3 Maman Virginie bambongo akodefe pai likele maliaki mobali akoteki na bolingo na modele moko abi mama nito comprendre te kaza escroc bolingo akoteleki na modele abi mama nito akotika telefone na ye wana donc akotanga modèle à confiance moko tu n'as pas l'idée okokanisele mabe te telefone na ye ezalaka wana evandaka wana okomona mpe mwasi abengaka te eloko moko te nini te do bavanda mpenza mbula mobimba obuti na ne ta basali une année deuxième mois do basali 14 mois nde esikaki kopesa 10 000 na maboko mpona mobali asala nini asomba voiture nzoka nde frappeur mosala na ye yango wana amesana kokosa basi ndenge wana amesana koshina basi ndenge wana eza vi na ye amenaka yango bongo ntango azwi 10 000 wana na maboko ekomi lelo akoya te o nalali kota Belgique lelo po asazwi mbongo na maboko voiture asombi te po abaki azoteka voiture achange voiture soko aye neti lelo na moi boyoka lelo nazonga te lelo parce que nakolala wapi na Belgique nzoka lokola asazwi 10 akokangama bi voilà eloko nayaki nde koescroquer lokola nasi nazwi 10 000 na ngai akokanga boye na continue kovanda te sino te nakoya koteka voiture oyo to mwasi akoya kosala nini akoya kodécouvrir ngai mobali akomi kaka tantôt plutôt mama Virginie mokolo mosusu abimi mpo mobali ana fungola ndako asasala confiance mobali azongi na ndako epa mama Virginie ndenge ezalaka kaka topesa na programme nakobima nakosala boye nakozongisa boye nakosala boye ntango ayokaki programme wana nyonso tu mwasi ndenge apesaki programme akobima akokende bo akosala boye abandi kobimisa biloko moke moke mwa bilamba nio azalaki nango besoin bimisi mwa ndambo ya bilamba yaki besoin mama Virginie ide kutu te mpo na ye deja basi bapesa ye confiance balese manga ya sukali azwa deja confiance ayebi ke non tozalaka ndako moko akoma deja mobali nanga do ndenge akeka boye mosala kosala nini aolala kote kuna akozonga mobali tola mosi azaza mobali asima nzela akima kenda bilamba etikaka lokola Kevin oyo Kevin akuta wapi awuti wapi mobali akimi mobali akei mama Virginie komi abenga mobali telefone bakanga abenga mobali telefone bakanga telefone eleka sute bobi ata moto atio na régie atia na régie ata moto atio na régie na WhatsApp okozwa moto bobi ke WhatsApp c'est WhatsApp abenga mobali ayambaka te azobenga mobali ayamba asute mobali akima mama Virginie na 10 000 ya mobile kangama mobali akenda totalité ya mongo nyonso mwasi abisinga na une année 2 mois esali 18 000 euros mobali ya convoiturage 18 000 euros aye kokima mwasi akei lokola baninga mosusu bamonaka ye deja na bolingo mpo bayebisi yango ndenge bandaki kokende bela nde boyebika esika moto akufaka moto ya kosunga ye azangaka te nde moko aye kobeteli liso abi yo yebaki te aya mosala na ye azalaka ndenge wana ndenge amemaka bato bo soko akuti kaka systeme asalaki yo wana ke soki oza na biloko akotinda nayela yo alingaka bongo mpo ayebaka bandako ya bato ayebaka soki oza célibataire aosala oka système aya kotie pano libala bandika basystème nana soki amoni ashinishinio asimi ezalaki ashinishinio donc eza modèle na ye mama Virginie bisinga bi mama ilia nitu teya bamama benda bamama matoi économie esilinga likelemba na nga naliaki na mabongo akosangisa nyonso na parceke natombaki folle amoureuse nalie manga ya kotela manga ezanga ngai naliaki manga ya kotela ça faisait longtemps manga ya kotela oyo naliaki mama elia nitu ekotisaki nga mpenza bolingo na ndenge ya kosakana te me lelo oyo azosala nini azolela bi mama banyongo ya banke epai likelemba mbongo natia likema donc nazongi a 0 mobali atie a plat azongi a 0 yo na tona mibali mponi bokoza mitema mabe ya boye
Pona nini mitema mabe boye? Pona nini konyokola basi? Kala ezalaka basi nde bashinaka mibali. Système azalaka kala ke basi bashinaka mibali. Lelo basi bakoma kobala mibali. Kala ezalaki boye te. Basi bande kobala mibali te. Lelo basi bango moko bakoma kobala mibali. Na bano ya mike ya ba jeune bakoma kobala mibali. Boko imaginer? Na bano ya ba jeune bakoma kobala mibali. Mobali basala ye po alukela mwasi. Bandima mobali na sante ya mwasi pe na kapasite na ye ya kolatisa ma. Bayemba kobanda kala. Mobali po bandi moza mobali po batala mwasi no aza kongenga. Mwasi no aza kitoko, mwasi no alataka bien, azo dégager parfait mo ya bien. Santé ya mwasi no baza batuka. Aza vraiment na libala ya kitoko, libala ya kimia. Maintenant c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mibali ya lelo bakoma ko compter mingi sur basi. Mibali ya lelo bakoma ko luka mwasi oyo asalaka. Mwasi aza na musala malamu, mwasi oyo arulaka aza na voiture na ye, mwasi oyo monanaka na mbongo. Mibali bakoma ko luka de gauche à droite baza ko chercher azoluka place nini na kozwa mwasi ya ndenge na malamu. Place nini na kozwa mwasi oyo akumbaka. Place nini na kozwa mwasi akendaka musala. Akovanda lundi bien mardi mercredi abandi koshina yo. Mibali lelo bakoma na système koshina basi. Bakoma na système trop ya koshina basi. Tala ndeko mobali oyo. Azwi mbongo akimaka te, akimi asimizela akei. Mibali ya convoiturage. Mama, tango okendaka Belgique, tango okendaka Suisse, tango okendaka Italie, tango okendaka Londres partout. Est-ce que vous obligé, il faut sympathiser quand un chauffeur ou amemaka yo? Kopesa ba adresse ya ndako abanda koyelo biloko tango ozo so déjà na mutu identité te na akanga mona bana nanga obligé koza mobali te porte za polele asa na facilité ko shina yo mama boko za maele mukolo nini boko banda kolela boeti wapi boko banda kolela boeti wapi ka mobali asalinga boy mobali asalinga boy ba mama na pesa pe conseil boy mibali basala ka pe boy pona nini foti pe ya biso basi po mobali so balingani na mwasi obandi ko etale pasi nyonso mobali na muso amonisaki yo webi mobali na nga wana azaki boy ye kuta azalika soki moko kaka boy akamati ile kopeza koboma bamama mikolo posa ya nzoto daga eza koboma pe bamama makasi bamama bakomana posa ya nzoto koleka kutu na mibali bamama ya lelo bakomana posa ya nzoto makasi koleka kutu na mibali mais toke pa etozonge pai. Mais Eve mutabandaka mpe na jardin parce que Adam avant de kine na kati ya jardin polele ebina makambo te Eva ye kaka ada na bete lisolo yebi te ada lobina ada tika na découvrir makambo moko na yebisi yo makambo ne ya na lakisa ami boaki zo oyo sala boy kotsa boy sabwe cha awa ezaka ndenge wana ngana uti ko sala ngo na makambo na nga mobota na bande ko telengana to ba makambo ndenge ezalaki na mbuma te nzamba ke pesa talia pomme to ba ndenge ezali bana lelo botika kutukola bo bana ba yebi mingi bataka on internet ba yebi koleka na biso ba mama ba yebi ya makasi ya ebele makasi mama so kutani na mobali ko banda ko telese mabe o Pierre asala yo te komando te sete ke mobali na ngala zaka boye e mobali na ngala kutu azaki boye ye kutu kote kute makembe sazaki ne makasi te ye kutu boye tozaki boye tango oza koyebisa ye ba défaut ya mobali wana akozwa ba défaut na komisa ngo ba qualité po azala bien na yo soki mobali asa vandi na yo a découvrir ke yo lingi mbetu mingi akobanda kozwa yo kaka na mbetu soki mobali adécouvrir ke yo lingaka mbetu makasi akobanda kozwa ka na mbetu po akoka koshina yo mama abanda ozwa na mbetu po ashinaka yo bien kolakisaka position te mobali bokutani ka lelo lobi oetale vi na yo nyonso basi mingi bakanisaka suka ozoloba mabe ya mobali oyo bazalaki na ye nde ekosalaka mobali oyo azwi sika alinga ye makasi eza erreur eza bongo te ke soki olobi mabe ya mobali oyo bozalaki na ye oyo bokabwanaki yango kotinda mobali oyo alingi koleka eza erreur grave
po yo moko oza kopesa moto na baarme moko boye eza bien te. Mibali mpe kote na bango pareil bazalaki soki alingi mwasi abandi kote se wana kutu azalaka boye ayeba olamba te yo bandi osala makasi na kolamba wana kutu ayeba odaga yo bandi kodagadaga. Donc c'est comme ça vice versa. Mais mingi bato baza na problème ya koshina na mokili ya lelo na poto ya lelo eza mibali. Mibali nde baza koshina makasi makasi makasi. Moko ezaka faute ya basi bango moko. Parce que omitiki yo mobimba lokola femme de nuit. Omitiki. Motuka na mbula moko ashini yo 18 000 €. Ka ena ya pamba. Parce que oza kosomba bolingo. Bolingo ezele komo eza naturel. Tango oza kosomba ngo ya kosomba mama okokweya na makambo boye. Po ozo somba ngo kosomba okokweya ka na makambo boye. Ozo somba basomba ka bolingo te. Linga mobali ya lingo na bolingo na ye nyonso ata aza na eloko te mais alinga yo pe olinga ye. Kolinga te basi mingi soki pa aza ye moko alingi mobali abandi kolakisa ye. Abandi kolakisa mwa mbongo. Waka na chelo carburant. Waka nasombelo chemise, nasombelo parfum, nyonso wana pona nini attirer mobali vers ye. Avandi mbula mingi ye moko attirer mobali. Ye moko abandi. Kochela kayeba carburant pona ko flatter mobali, obandi ko sombele ba costume pona ko flatter mobali, obandi ko sombele ba parfum mais rôle na ye siko ezani yo renverser rôle. Siko mobali akosala nini? Tango amoni ki yoza ko somba bolingo ko somba. Soko aza mokuta akoshina o kitoko akoshina pa simizela sa nini ake otikala obandi kolela ndenge mama Virginie lelo aza kolela boye. Ndenge mama Virginie aza kolela makambo mobali asali 10 000 mobimba bongo ya pasi 10 000 mobimba kangama boye papa ozi yango kaka boche na poche simizela pona nini gigolo moyibi ezaki moyibi yango wana mingi mi bozo suka AVC pona nini mabetel maeleki mwasi mwa vandi ko na nord aolela na kombo na mwasi mwa vandi na sud aolela mona kombo no mwasi mwa vandi na est aolela me papa okosala AVC papa okimi okangi telefone tango ozolingana na mobali ovandi na mobali azokosa yo omoni ndenge oza boye tovanda na biso kaka boye mobali alingi komema camarade na ndako te alingi komema ndeko na ndako te parce que ayebi ke aza frappeur ayebi ke ntango akosala mabe ozala na moto akoluka te ke naluka intel po ozala moto akoluka te nakolukana na nde mobali abloka chauffeur na moto afungolelaki abi moto na nga sa bebisi azala bongo. Et puis, convoiturage wana ya de temps en temps. Asala yango tout le temps te. Asala yango de temps en temps. Soko amoni mikolo na komi na crise. Mwasa ko china zate akoti na convoiturage asali sali. Soki asazu muto chini aki kokota libala apemisi. Escroc, gigolo, Mario, moyibi, ana molimo apelengendu, ana molimo apoloso. Ba mama pe bote ya mati. Ndeni bozo te ya mate ba mama. Ba mama bozo te ya mate ndenge nini. Ozu mobali likolo kaka leso manga kotela. Na kontina na otante, na kontina na otante. Likolo kaka kolie manga ya kotela. Na saka liki na mwa 10 000 te boka 500. Likolo kaka leso manga kotela. Oyebi ke na ekonomi na nga na anabo. Likolo kaka leo na teki autant. Mobali abala yo te. Bozakanda kumoko te. Aye koya avec objectif yo bandi ko étaler vignoso. Est-ce que ceux qui mobali boboya na kana salo mabe soko zo est-ce que faut betele ka masolo est-ce que teli il faut betele kaka il faut betele ka masolo ke tala wana azalaka boy te soka lingi ya lokuta ba défaut ya moto na kokomisa ngo ba qualité po akoka kozwa yo bien à moins que aya kolingo na bolingo solo. Mais la plupart mama soko za déjà na bana wana ndako na yo soki mobali azoya kolingo faut ça très attention. La plupart bazaka ba gigolo azangi place à kovanda akomi kokende koluka kokota mabala de gauche à droite. Il faut qu'on s'en attention, très attention, mais maman. Na pexi bina nte bozwa, pona boy na ngaba ko baki embadi. Na pexi binote. Mais na bibo fungola misu, boza la misu ga.
soki mobali aye ko bando betele masolo ba makelemba na yo te nasaka likelemba na liaka 5000 nasaka likelemba na liaka 3000 natekaka biloko na nga boye nazwaka mbongo na nga boye mbongo baleka te utaka na Congo te vanda nde nano ata 5 ans avant bimisela ye oyo nyonso oza nango na kati ya bapumo vanda na ye ata 5 ans mpo oyeba ye malamu moto oyebi nano malamu te so akuti na bana na kati ya ndako eza ya mobali te osoboti bana na mibali mibale akoyaka kosala nini kosakana na ye mpo akei bosala très attention bandeko na nga ya basi bosala très attention na mibali ya lelo bakomaka koshina escroquerie eza na mibali ya kosakana te ata bozomona mwa ya mobali oyo Kevin Kaseya akendaka na esprit ya koshina aksa akenda na esprit ya koshina ata lelo tokoloba aksa boyebo non akwei na piège ya gigolo akwei na piège soki otali émission sepelisi yo partage yango na bandeko oyo oyebi partage yango na ba WhatsApp na yo partage yango na ba Facebook na yo mpo bandeko oyo bayebi mama Elia Nitu te bakoka koyeba ye ba gros bisous na leki na nga katika pesa kuna na momu na États-Unis Jova na yo abatela pe libota mobimba Sylvie Mukadileki na nga na Dallas esiko ozali nzambe ya bolingo abatela pe yo yabe ya Zakari ya ngai ya pasi pe ya bisongo ba gros bisous lisalisi famille du cœur ba bisous na bino nyonso tu apesi bino nyonso ba bisous na bino ya mette na ngana tuzo papa et dit okay Matiti la Angolaise la fille de ma mère I love you la fille de ma mère je t'aime Matiti la Angolaise la fille de ma mère zala na ndeko lokola Matiti la Angolaise oke sengo o sepela Maman Guylaine Moussoba, je te fais de gros bisous. Fifi Kachunga, la secrétaire, bah, bisous na Ebele. Carmel Oukis, je te fais de gros bisous. Clarisse Kongolo, bah, bisous na Yobobo Sanate. Rendez-vous le 23 janvier. Hey! Maman, qui na maman. Bobo Sanate, Bobo Kanezara. Tongusa liputa uniforme. Nessa nini. Yeza la bien zakito parce que. Bah, gros bisous na yo. Maman Titi na moi, je te fais de gros bisous. Embrasser papa Gilles Balaba Mbunzo, Salah ba bisous na ye et belé. Maman Odette tu penses, je te fais de gros bisous. Salah ba bisous et belé na papa na biso panzo Salah ba bisous na ye et belé. Na lingaka bino mi ka ndenge bino bolinganga. Bino so ba bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyokanga na pesi bino bokamata ba bisous. Bokamata ba bisous na bino surtout na lingi bino mingi parce que na yebi ke kovanda kotala Maman Elia Nitu. Oh balinganga te bakozala ka 2 mais 98 balingana bonga bongo te wana ka balinganga te eloko te balinganga kaka bolinga te bolingaka na makasi poza balobi aimez-vous les uns les autres to lingana na mokili o ça sert à rien ko lina moninga muto yebi ete otala ke kabu bandi ko yina ye otala ke bandi ko juger o mimanoka masumu ya bamba bolingo za nango ya ofele Christ mutalobi aimez-vous les uns les autres to lingana bandeko mibali botika konyokola mitema ya basi botika konyokola bandeko na bino ya basi eza malamu te yo escroke mutu ozi mbongo na ye tikala bandi kolela mpona nini balobi asalaka ndenge wana ndenge asali boye akokende lisusu kozwa mwasi mosusu akota susu libala soki asa frappe mwasi wana alongwe akie kote mosusu akoti susu libala ya Marie-Paul, je te fais de gros bisous en brasselinga papa Jacques Chimpanzo ça les bisous belé Vivi Colette Wenge la fille de mon père je te fais de gros bisous ye génie en bien ba bisous ya ye mikolo ebele bweneni ye génie en bien oboyi leki na yo ngala ka mwana papa la bino nini okoboya nga boy ye génie en bien je te fais de gros bisous bande konanga basi bozwa mayele Irène Massiane ma petite sœur je te fais de gros bisous bande ko basi bozwa mayele na ba mibali yo bazwa na ba milimo ya boye ba escroc baleki ebele na poto ba gigolo baleki ebele na poto ba rata ba vie baleki ebele na poto comme ko escroquer bato ndenge balingi baza ebele ya ebele
soki oza deja mwasi oza na bana na yo ata mwana moko ata mwana bana mibale ata bana misato ke bana moto ozokotisa na kati ya ndako ozokotisa nani na kati ya ndako mpona lelo nakanisi tosuki wana nasengi kaka bozwa mayele bandeko na nga basi bozwa mayele basi mingi baza kolela mpona makambo ya bajigolo na kati ya poto baleki ebele bajigolo na poto baleki basi mingi baza kolela mpona bajigolo ya poto baleki mingi ya koshine na basi baleki bandeko bozwa mayele mpona lelo tosuki awa kandela baleki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalusa kumuna nzambe nibeshaneni bana betu. Bye bye.